toza toujours na cadre ya qui cherche ba information ba actualité aux leka na kati ya République démocratique du Congo yango to ekokutana na moko ya ba sali ya Nzambe ye pe azabongo analyste politique pour pasteur to lobaka Bible mais bongo to mboka et ligné tombé en faillite et ça les concerne aussi parce que la politique concerne tout le monde. La politique c'est pour toute personne qui vit dans le pays. Politique ils ont concerné yango to et pas Moussala Nzambe et comme on a apôtre Chibin to limbolela na ba différents thèmes et actualités au ça que la République démocratique du Congo et connaître ba difficulté et ba difficulté ebele surtout na Italie politique pour tout le baki que chef de l'état mosusu aye makambo kende bien ba peuple congolais ba ko se retrouver mais tout tikali na ba querelle ba makambo moko ya politique oyo sala l'unité te que peuple congolais se trouver to solo la bongo makambo wana nyonso izo en complet politique ya République démocratique du Congo na bi ke boza ebele na mboka oyo ya Londres boza ebele na Belgique na France Belgique na Hollande na Grèce kuna na mboka Athènes kuna toza lisusu na ba nyonso bazaka branché connecté na Vision Plus télévision na États-Unis d'Amérique et naïbi que vous êtes nombreux, vous nous suivez partout et là vous êtes surtout à tous les Congolais qui sont à San Francisco naïbi que boza ebele bokolanda biso masolo na biso na passa comme on a au bengi bien apôtre Chibango bongo azamu sali ya Nzambe en même temps azape analyste politique to limbolela bino ce qui se passe dans notre pays. On se trouve bolanda bo comprendre ni to solo naie. Merci. Mbote papa. Bonjour mon frère. Comme na première fois na Vision Plus télévision tokoye ba ozanani po basangweki aux apôtres ozana biso yebité. Comme nangai apôtre Chibin, pasteur principal de la communauté des églises Le Rachet de Christ, maison mère Eza Nabandal, avenue Sombo 51-51, arrêt Bakayao, entrée hôtel impérial. Ba église eza na Kisasa, eza na intérieur, pe eza na poto. Mais awa toye le loi boni mboka. Mboka eza bien. Ma église pe kangami. Tout ça na confinement, l'église eza okangama. L'église eza okangama. Ba pekska ba culte. Mais intercession ezali tout ça laka, ba réception ezali tout ça laka, ba prière mutaza na poema ye, tout ça mbelaka. Donc ça ne dérange pas. Mais bah passer mon sou déjà bazo réclamer ba fongo la église pour piaquer l'équipe ba passer bo vivara na ba église te ce ba pasteur tozo réclamer ba fongo là eza pona mpiaka te polikamba mpiaka eza mboka mubimba ndezo le lampiaka na ba konzi na batu nyonso ba le lampiaka. Ce n'est pas seulement les pasteurs ne ba le lampiaka. Ce ba pasteur toujours revendiquer to ba fungola d'abord l'église eza parce que maladie o ekangi mboka eza maladie moko spirituelle. To yebi que Europe, Amérique et autres baza fort na médecine mais ba koki angote. On a compris que mutu akongo eza nzambe. C'est pourquoi toujours là ba fungola ba église to belela Nzambe po pesa biso kimia na mboka oyo. Mais 15 jours baba ki ressources na état d'urgence. Wande ba sema be makasi. Pona parce que confinement ya potona ya Kisasa et ande monté. Qu'est-ce qui prouve que na Kisasa on a confinement? Il y a rien. Ba wenze za plein, ba hôpitaux les a plein et puis so kenetina changu. Okena barré partout batu bazaka ndeka tozalaka. Mais Gombe toke. Ka Gombe, est-ce que Kisasa c'est ça Gombe? Kisasa c'est ngolo Gombe. Kisasa égal Gombe. Et puis Gombe eza na population tendenge bat bazana banda voire cité. Osomona. Donc quelque part tout comme on makama comme on est tunde moi politisé. Bon, comprendre Andé Moussala Nzambe Azoko expliquer bino boza ebele partout dans mon kilomimba. Pourquoi pas à vous tous qui sont à Londres, aux États-Unis d'Amérique et à San Francisco, Willy comme je te salue en passant. Bino boza na Belgique, boza la toujours branché na Vision Plus télévision. Toyambi lelo Moussali Nzambe, mais mokape et eza moka na biso nyonso ya République démocratique du Congo basali Nzambe pe balobaka po tango yinda ka tokimela ke pa basali Nzambe. Nomeni na biso lelo nde toyambi boyoki yemoko a expliqué na monoko na que aza bongo apôtre
église na eza na bandal nde bana bato balobaka bandal c'est Paris donc bo mona na ndenge ya mabete ba sali nzambe baza wana pona ko aider biso surtout na itali spiritualité na minute tokoloba bongo mingi makambo ezoleka awa projet de loi oyo ndeko Minako aye nango kuna pona ba voter yango après tokoloba makambo eleki na ese kuna ko tambola mukie par rapport à ndenge tokomi komona na République démocratique du Congo depuis président Fachi Ayande bana kin babengaka mokili mobimebe baka ebengaka état de droit pour tout moni pe bilembo déjà état de droit et komi ko kota muke na kati ya République démocratique du Congo moni pe Kamere a 20 ans yo etikali yo ko 50 ans bon on a te passe là. Oui, état de droit et ça que la vraie justice soit faite. C'est ça un peu l'idéologie. Toute personne a dit que akoyi ko luka ko sala mabe to ko yiba peuple to mboka aeba ke mi bekwe ko landa ye. Il y a personne qui peut s'échapper à la loi. La loi est dure mais c'est la loi. La loi est dure, c'est la loi. Bozoyo kabasel nzambe ba yebi yango mais ba passer musu ba sala lokola ba yebi yango te. Non. Ce va passer musu ba yebi yango te. Bakangaka kutino pour l'instant évêque pasteur mukunaza na makala. Si ba pasteur ba yebi loi te. D'intention naïe, bah s'appuyer wap, n'est-ce pas la loi? Que ça soit vrai ou faux, mais il y a la loi. Au bango va présenter des sali que à ce retour na, bah ça dans nzambe tu ebi que mo bekwe utarande na nzambe et puis et que nakati ya ba konza l'état parce que l'autorité vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. Moi namboka bongo awa ozana Kinshasa, ozana Congo, oyoki likambo yoko leka partout. Bongo de Minako oyaza élu ya circonscription à Idjof, aye na projet de loi na ye oyo basa la réforme na justice. Yo oza mosali ya Nzambe. Point de vue na yo soit makanis na yo kozala nini par rapport ya projet de loi oyo elingi ela musali susu mobulu ndenge tomonaka na 2015. Ndenge makambole kaka loi olingi la musanya munyamona kati ya République démocratique du Congo. Projet de loi ya monsieur Minako nazanango personnellement nazanango d'accord te. Vu urgence où ils en mboka actuellement tous en période il y a confinement la chose qui prime plus les alliés Kambuya malade. Si réellement bazana souci à petit peuple oyo bana difficulté à se soigner ce qui lelo je ne souhaite pas bakonzi ezala kubanda na Sénat aux huit parlement aux huit ba instance mususu ce qui lelo ba se retrouver na corona na virus wana pona bango bakoki ko créer bango banzela babimi mboka bake ko se soigner mais petit non papa mukonzi basaka na été mokili lo bakelo moko simple mutambongo amuninga note ba venzo matate tu ebi ke bakonzi bele basaki toki bango basamba mona poto bakenza na makolo omoni c'est le petit peuple qui souffre. La première des choses, si réellement Kobanda n'a pas parlement, quel que soit majoritaire ou minoritaire, vous êtes là, Batouba komisibino kuna na parlement, petit peuple, oh le lobozomo na pambawana. Alors, votez ou créer de loi, oyo ekozala pona intérêt à peuple. Pour l'instant, projet à loi wana. Messieurs Minako, garde ça. Après ça, biso, bah projet à loi qui est lié à la santé, qui est lié à l'enseignement. Tout de suite, au foot, il y a un bon souci, il y a un 6e. Il faut pas présenter. Il n'y a rien qui se dit. Il n'y a rien qui se dit, mais les Minako, les FCC Minako, Mikaka balancer liboso. Nous allons, comme on a parlé de lui, Bible le Belo Romoko, le scandale viendra. Mais malheur à la personne qui sera à la tête de ce scandale. Osomona, Nzamba lobi scandale koya. Minako, c'est vraiment un monsieur qui a fait un bon travail dans Mboka. Moi, je parle de moi. Natikali koyoka place. N'habite ce bino ba panzi. Pour nous autant bola trop. Natikali koyoka place ba fingiete, place ba vetu sona mabe na Mboka te, place ba critiquer. Ba bengana na magistrature.
Te bakbengani na ndenge nini? Asaki nini? Aliaki kanyaka. Amoni tozaka moi makasi na ba comme on dit les ont dit si réellement aliaki kanyaka na mboka ya lelo na bokonja fachi état de droit bakolandela ye mais je parle par rapport ya ba kombo ndenge tangamaka nga naza passion evanga na kati ya peuple. En tout cas, je n'ai jamais entendu dans un coin ou dans la ville bazako insulter par rapport ya ba rôle ou ba fonction à assumer na mboka. Siko Nathan Oyo, ba projet ba loi o esengeli a yanango comme balatissier, moi je vois lui, je vois pas FCC. Quand tu m'as posé la question, tu m'as posé la question en citant son nom. Alors je te réponds par rapport à son nom. Ba projet ya ba loi tout ça nango besoin et ça la plus lié na santé, l'enseignement et puis na social. Le coup la transport, le coup la à manger, le coup la logement et autres. Donc c'est ce que moi je veux dire. Mais ndekomina ko na projet de loi naie ils ont visé babanda ko contrôler magistrature, c'est-à-dire que ministre de la justice a comme licolé à conseil suprême de magistrature. Donc ba juge na ba magistrat ba la voter na parlement. Wapi lisusu séparation des pouvoirs papa apôtre wapi lisusu ndenge bozawana atandenge bozana église oyebi ke diacre azali nga apôtre nazali évangéliste azali wapi séparation il y a pouvoir ndenge bible senga yango. Sur ce point, moi je veux revenir à la constitution. La constitution ya mboka na biso elobi nini par rapport à cette loi. Déjà banda mboka ezala etambola bongo. Ce que loi oye nango constitution ya mboka elobaki nini par rapport à ça. Et maintenant loi oye a proposé eza pona échanger constitution ya mboka par rapport ya likambwana to constitution ya mboka etikala kolobelo roté. C'est là qu'il faut commencer à revenir. Parce que depuis mboka ezala bongo te. Mboka etambolaka nde ezotambola. Etikala osala mateke ba voter ba magistrat à partir ya idée ya loi ya no idée ya projet wana ngwana. Non, mais ekotikala ko marché te kotikala ko simba te. Parce que je reviens à la constitution. Parce que mboka etambolaka na ba alliance te, etambolaka na ba projet ya ba loi te, etambolaka na constitution o déjà et salama na ba président so batambola na mboka. Alors pourquoi seulement tangu bokonzi oyeye ya papa na biso Félix Antoine Tshisekedi ba idéal projet à loi pour ni idéal na tango ba bazalaki na monsieur Kabila et alakité. Vous voyez? Donc moi je dis directement que koyo Kabila kwa ndenge wana ça fait très mal. C'est comme si bato bazana bokonzi mboka en commençant par parlement Sénat et autres, c'est comme si souci à peuple na mboka ezate. Mais ndekomina kuna idiof kuna courant ezate, ma ezate, route numéro 1 pour barrer lango na ville na bango idiof eza passe. Pourquoi pas y na ba projet ko seli ça circonscription a été. Mais c'est ce qu'on a dit. Ba projet malamu eza d'abord santé, enseignement et puis social. Soy bache ba route et faciliter marchandises yaka côté côté ou ta kuna ekota. Ça tu laisses, tu viens directement. Yango moni quelque part, ça ne nous donne pas vraiment la force. Il y a continuer que ça la de fois banalise il y a du genre. Tu vois? Merci, merci. Ça donne pas vraiment merci. La force, il y a quoi avancer. Boza et Belé bo comprendre ndenge musala nzambe azoloba mais bino na ngambo na bino basala nzambe conseil ni nyoko pesa en tant qu'apôtre parce que tout est inspiré par la Bible. Si réellement bakonzi mboka croit à la Bible, selon ta question, que tout est inspiré à la Bible, conseil non ça. Les dieux de la Bible, dans ses projets, a bon sa projet pour un peuple souffrir. La Bible dit, dans Jérémie 29, projet au nganzambe na formé pour na bino, projet de paix et de bonheur. Tous les lois oyo bakoki ko luka ko inspirer ou ko proposer na kati ya parlement ba banda d'abord ko tala projet wana que chacun dans son coin majorité
batala projet on a créé est-ce que économiser la peuple paix bonheur ou pas. Ceux qui ont des avantages à peuple comprend que c'est un projet qui vient du malin, inspiration on a Satan. Donc ce n'est pas une inspiration qui vient de Dieu. Moussa Nzambe tout bozui quand même mon konziamboga o ayebi quand même Bible bino nanga mona bino po banda pe fachiaya to tikala ko kutana na basala Nzambe te to zaka politique lelo c'est une bonne opportunité nanga mona bino boyamba ngondeni parce que la toute première fois chef d'état qui na stade assemblée là pona mabelu ngona mboka Nzambe alimbisa biso to zo de marche mosusu bino nanga mona bino ya basala Nzambe bozwa ki projet ondeni. Projeter, changer question. Hey, non. Besoin qui idée on est idée T, changer sous. Initiative en fait. Initiative, il y a chef de l'État. Ok, changer, inspiration. Le bas inspiration divine oyo chef de l'État zoaki. Eza idée T, eza tala. Congo et outil nakasavubu. Asali tomouke. Mobutu Azui a sali 32 ans. Après Mobutu, papa Joseph, papa Désiré Kabila, monsieur Kabila, le père, a travaillé 2 ans, 3 ans. Après, le fils Kabila a travaillé 18 ans. Nakataba président en Anyonso, aucun d'eux étant le garant de la nation pendant mandat naïe, a tikala kozwa initiative de dédier le pays entre les mains de Dieu. Nabango sur 4 ans. La seule et le premier, c'est Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Papa, ça c'est une inspiration divine. Au moni na Bible, tant que Jésus a tout une question bi, ngana zanani. Batu baolo bananani. Après, avec tout na ba disciple. Bon, bino siko ngana anan. Babundani. Pierre a lobi, tu es le fils de Dieu vivant. Jésus a dit Pierre. Ah bon, on y répond au péché. Makilate, maïte, tata note, maman note. Réponse au lolam te péché. Pour dire quoi? L'inspiration des dions divines. Donc, nzambe nde mutalakisi yangwe kititi asale liango. Nous étant des serviteurs de Dieu et enfants de Dieu, nous sommes très contents et nous les soutenons. Parce que confession à Salaki a ramassé ma bé banda Kongwe banda, yabako kunabiso, aye nango, yabato baleka, aye nango, yatana biso, et aye ko présenter mboka na mboka nzambe ma benyo soto salaki nzamba san alimisa. C'est voyez tous ceux qui combattent le pouvoir de monsieur Félix ezaka kana ndenge ya mukilité monde mystique peu occulte koti makambo parce que le pays était déjà sous l'emprise du malin depuis des années. Ce que bo continuer et au fanda pambate ils ont toujours na ba secousse na gauche na droite mais loko esalanga malamu. Il y a un texte qui dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Donc nous sommes très contents et on est vraiment dans la joie. Na bonne disposition oyo président Nabiso Félix Azaki Nango pour nzamba PC inspiration wana ya kondima pe ko zwango pe ko sala yango pe ko lakamboka ke e ko banda ko zalaka chaque année. Mais inspiration ana azu moninga na ye kame abwaki na boloko po ya régner bien on est sur inspiration t'es pas ça. Est-ce que attends, qui est le président de notre pays? Il n'y a pas deux présidents dans un pays. Il y a le président Félix. Et l'inspiration de dédier le pays entre les mains de Dieu, ce n'est pas l'inspiration de deux personnes. La confession religieuse de M. Vital Kamerhe, non. Ça, c'est le langage des ignorants. Et ça, c'est le langage de balabala.
Ce n'est pas le président Ndé Azui Aboua qui est na Boloko. C'est lui qu'on avait donné la responsabilité de gérer un projet. Très bien. De gérer un projet parmi calendrier, il y a chef de l'État, il y a 100 jours. Oza Dirkab, Oyebi Badil to Salaki, pour aller au Tozabokonzi. Nakotambusa makambunga morote, ide zaboye, yozwa tambusa. Yo mtozo coordonner makambu nyonso o salango pe na vitesse. Po epesa mo esika malama kovanda na basoda na biso FARDC na ba police. Mbongo ngo ekenya munyamu. Ebanite mutuna makolo. Wana ndeko Tshisekedi tambongo ezo kindia zaka ba voyage kende matakita. Mais tant tout ça na deal. Na ebi que tu peux jamais me trahir. Toujours travailler pour l'intérêt de la nation. Je te fais confiance. Et là que ça la force, il y a une relation à confiance. Même relation à moi c'est mon bal, il y a confiance. Moi si chose en a confiance na ye, au foot les billets kende Dubaï, kende Chine, kende Poto. Mais moi si chose en a confiance na été. Attention à que Wenze a oumeli et comme problème. Ce ka Wenze kaka na kati ya banda le comme problème. Bon mu koni au pe mbonga kana braza. Tu vois? La force d'une relation, c'est la confiance. Moi, je te fais confiance, toi, tu me fais confiance. Et na kati ya confiance, moi, je soupçonné na ma bé ezate. Je dois quand même de vérifier, de contrôler. Newman, na pesa ki yo 1000 francs pour na osomba ba pile au chat l'émission tout au sale. Pile il y a 1000 francs, il faut ça la 4 émissions. Mais na moni pile il y a 1000 francs et ça l'émission moko. En même 30 minutes. Et ziki et tondi. Mais batu nyonso bayebi que pile il y a 1000 francs et ça la 4 émissions, il y a 40 40 40. Mais oyo suko c'est qu'à 20 minutes pour nakoko tuna Newman te. Mais olimbisa za petit na olimbisa quand même. Te bongo so na limbisa Newman na 15 millions. Na limbisa su Newman na mbongo mususu. Non, na olimbisa ide. Surtout na 57. Ngate expliquons na mboka. Si réellement il a bien. Es-tu sûr na ki pire ou ezaki entre bango? Es-tu sûr? Tu réfléchis le quoi batu. Nga banalise mon côté trop banal, terre à terre bidon. Es-tu sûr avant que procès au ebanda? Basola était. Es-tu sûr? Bon. Réfléchis. Non, mon parce que les mal avec nous ezan ndengenini. Toza ma casse na ba jugement moko boy. Nga na ebi que qui pire wana eko panza na pamba te. Kama kanyaga. Et ton mokonza mboka. Et ton camarade ndenge ye moka lobi ezate oui président Fachelo mo ba tchaka esena na chana bango. Ezate que soyi to tangaki to aki ba pire au sali mabe ba tchikyo non au kota prison. Il a dit ça avant. Avec Yemoko Kamere. Non, Yemoko Zaki. Tanga olobango. Elingo bande nini? Toza ba pire. Mais bonga bokonzi zaka batumi baletenga na vandi parti mo te. Ngande na mukonzi. Na pesio le nom Lewis Kasonga. Lewis na Kasonga. Yo za mutunanga to bandi na passe. Kwa tuze bongo yo. Peuple sepela. Mais pour na masolo ya peuple sepela malamu to banon na armée. Comprendre? Total ba condition quand kokolo quand tchachi banini en tout cas ça passe. Bon, Kasonga, Lewis, na pesho bokonzi. Batwana ba vanda bien, bazala malamu. Tala calendrier yango. Ngana kena nous kokoli samaele na ba président mususu par-ci par-là. Mais toi tu gères. Obimi Simbo, Opesi Jamal. Jamal société ngo eza ya manœuvre. Nyamu. Ezaka wapi? Banani ba travailler à Jamal. Mais abandaka la parce que Jamal abandaka la depuis Mobutu quand même bakozanga ba travailleur te. Tout na apprenant que série à Mobutu ba expulsa qui. Très bien. Azala qui expulsé na mboka. Après Mobutu aye kozonga. Voyez tout ça moni ministère public
eza na ba information ya bato wana nyonso koleka biso banaliste baza nango pe baza na ba preuve nango par rapport ya likambo ya vol na détournement de deniers publics. Ce sont des techniciens, ils savent comment. Si l'affaire est mal tranchée, Monsieur Vital Kamerhe, azana ba conseil juridique nae, ils doivent réagir. Instance ya likolo na bango ezali bakende kuna basala recours toyebi ndenge makambo etambolaka mais ba juge ba ekaka bala bakati likambo mbala moko na ko citer na moi sous question moko na bakati kaka mbala moko bongwana ba meki kotala te ba paramètres ya makambo ezali ça des fatia kangisi yende na question na ngezalaki. Ça c'est un langage purement ignorant. Tango procès zoumela biso toi attendez ko baye après ma prosango. Mais la finalité d'un procès, il faut pas qu'attendre. Ça c'est la mentalité des Kinois et des Congolais. 20 ans de travaux forcés. Tango bakati 20 ans de travaux forcés, etc. et tout. Nagamal, Nabatunyo Soana et consort. Bref. Mais attends. Juridiction à l'icolo koleka tribunal. Ezali. Papa na place to bomana biso to tangiango te. Bango ba tangiango c'est leur domaine. Il doit attends, tango Fayulu. A mon que ba tricher na élection. Asala nini? Akena cour constitutionnelle. Pour nini? Vérité des urnes. Yaka na ba preuve. Oyo la sake yango yo na ba chef ba centre na yo yango mais c'est ça. Maintenant ba juriste na ye ba conseiller na ye ba kende na instance plus supérieure que tribunal ba réclamer ba cour ya cassation ezali. C'est pas fini. Vous voyez, il faut quand même nabiso bato sans banalisme mike nabino bapanzi sango bo aider pepe population mutu musuta ngozo solana ye na ndenge impact a chano ezali kolinga to yamba mutu moko boye oazo sola bat ba comprendre kaza terre à terre. Mais 20 ans de prison kuna na est ba tumbi ba wewa ba bomi ba luba, c'est-à-dire qu'il na RDC tout ça 444 bikolo, mais pourquoi eloko na tomona ngote na 32 ans de pouvoir à Mobutu to komi mona onka mikolo to yebite na yebite même na ba mangomba na bino bozo sala constant nini Kamerhe a eu 20 ans. Est-ce que baluba nde ba condamné, je ne sais pas. Bon, ezali kambu ya ndenge mutu na mutazo réfléchir. Ezana batum susu bazo réfléchir malamu te. Zana batum susu bazo réfléchir malamu. Tozwaka acte wana. Bato batumbi wana ba vina bango nyonso basala ngo na Kivu. Siko nde tolo babo. Baluba wana baboti na Kivu. Na basi ya Kivu. Siko bana wana tamba yoka histoire ba papa monde ba bomai ba batumba bango. Ba ozana kanda contre baluba to ba Swahili. Contre Baswahili. Au moment avant, on sait il faut réfléchir. Au conseil pour un sentiment. Si on continue à profondeur, tu vas remarquer que dans le batouana, baza penda familiarité proche de monsieur Kamerhe. Familiarité proche pété. Mais basa elika likambu ya tribalisme. Mboka na biso. En tout cas, c'est vraiment déplorable ba acte ndengwana. Mais ce qui siko baluba ya Kasai bangope onion soza muswahili ya kuno bayebi batumbiye tokendo api. Avant de faire toute chose, il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Et puis tozali bisonyon so ba congolais. Peut-être je pouvais accepter si vraiment kanda bango makasi bakangi bango batumbi ba moto tumba mutu pour arrêter via mutu. À part vengeance wana, yo mutu saliango. À part mukili, le ciel t'attend, l'eau les ozela yo.
Otouve ndenge nini ba kangi biloko ya mwasi ya Kamere na bana na ye bakangi biloko ya Daïda kutu batikala ko citer na affaire wana te bakangi pe mbongo ya Soraya na Masaro baza parti bazaki na kati ya procès wana te, mais quand même l'État a voulu confisquer leur compte pour na ko kolakisi ete ke mbongo wana eza mbongo oyo euti na mosolo ya 100 jours. Yo oza Kinois de tokoloba oza Kinois oza pe pasteur na ebité so oza na ba lion na jubé po dora na bakangi za ba mbongo na bakangi za ba na jubé sentiment nini likanisi nini so tokoza na soit mon nini okocha par rapport ya réaction à tribunal. En tout cas eloko wana quand j'ai suivi la décision du tribunal, c'était déjà Daïda na monango flou. Parce que banda procès bandi Ti et Sili, même na ba témoin, on n'avait pas cité le nom de Daïda. Mais tant bandi ko kanga ba compte, ba kangi compte à Daïda, ya Soraya, ya maman na bango. Ya maman na bango, je peux dire oui parce que à sa femme légitime ya monsieur Kamere. Mais il y a bana. Bana na bazana papa na bango, biologique. Papa na bango biologique azali star munene ya mboka. Azape na ba moyen na ye na ndenge na ye. Maman na bango avant même monsieur Kamere, team pendant monsieur Kamere, azape moi c'est ba business. Arozanga pe moi 1000 francs, 2000 francs, et ko le canapé na compte ya bana. Mbongo ebele, est-ce que le ministère public est là qui si biso que tokangi autant na compte ya Soraya, tokangi autant na compte ya Daïda. C'est là maintenant place au monde à Makambango flou. Donc sur ce point, ma décision et la justice, en tout cas, n'a zo soutenir en Penzate. Sur ce point. Parce que bakangi bien bana jibé, ne zo soutenir en bien. Penzate po na bakangi ba bana ba mbongo ya mwana ya jibé. Parlons clair. Je mets à côté Soraya. Je prends Daïda. On a remarqué combien dans son compte. S'ils ont fait des investigations, le procès était un procès public. Eh bien, éclaircir biso. Tout le monde a un temps bazo tout na Masaro. Bah bien, comment expliquer au salaire à Sonas. Na Sonas déjà tu es salaire ya mutu à ça na Sonas. Mais batali ba bien zanango. Bandi ko tangela à répondre au ministère public. Wana ezali ba moyen nanga ba ekonzo nanga. Bobenga ngai awa te po botu nanga makambo wana. Bobenga nga a po nazala témoin. Il a dit même dans le ministère public que tu vas arriver à retourner dans l'obé la guinée moi sinon dénin. Là de son année procès. Tu vois. Ça dit ils ont fait des investigations jusqu'à comprendre le bien qu'a Masaro. Les pasteurs qu'a Masaro, les parcelles au Masaro Azanango. Bongo Yaban. Il devait nous dire que Soraya Batuni Osakanin a bien étudiante. Ok. Comment expliquer une étudiante n'a compte naïe Azala par exemple na 10 588 000 dollars. Papa n'a pas artiste à mon nez. Non, mais c'est ça. Il devait présenter ça. Pour total, JB a payé moi 10 millions. Tout ça là. Batala kasiko. Au moins après moi n'est facile. Date au mbongo et bimaki a projet 100 jours. Et logo ya banque est facile. Quand il y a un virement bancaire, date les alaka. Et puis origine. Kasonga a viré mbongo na compte ya Newman. Ce qui Kasonga, yewanande monsieur Vital Kamere. On saura. Kasonga te ezalaki Masaro. Et banit, ezaka bamboka etambola maboko boye te. Esa ma virement bancaire. Soki na maboko boye ba otuna bon.
mbongo yango ayaki nango aye na 10 millions azwi yango wapi? Tu vas te justifier. Natekaki 4 mapangu na ngai. Vous comprenez? C'est facile. Si le ministère public a agi ainsi, je pense qu'ils ont fait beaucoup des investigations. Mais sauf qu'ils devaient aussi nous les présenter pour tous avoir connaissance, pour tous passer raison par rapport. Il y a des décisions où il y a eu, il y a quoi arrêter ba compte na bango. Parce que jusque-là, etiki biso na suspense. Toujours y batté. Mais c'est ça même l'état des droits. Justice ça Salim Moussala n'a pas ça pour na depuis la mission na biso tolobaki président Fachaye a na état des droits na bi to comme comment la sous mission biso répondre à biso question ana. État de droit, c'est-à-dire état de droit l'in koloba bossa makambo peuple a batté. Il y a un état de droit. Pas ça pour to qui ça. Pour na qui ça, le premier état de droit, il ngolo batté ko sala makambo peuple a batté non. Yoza mpandisango, il faut binomoko d'abord vous appelle la connaissance sur yango, na biso peuple, na biso ba éducateur ba masse. Donc je profite déjà, na pe sambote na maman Mosakoli, Tete Lukebuka, Nzamba Pambola, maman Mosakoli. Et puis ba Libota Mobimba, évangéliste Binda Kiangata Nzamba Pambolayo, Nzamba Pambolayo, mon ami Véron Matuta, Nzamba Pambolayo. Et je bénis l'homme de Dieu que j'aime beaucoup, Yepenaza, petit frère propre et à famille, le prophète Miracle et maman Élisée Mirambaya, Nzamba Pambolabino, Naba Mbaya Nyonso, Nzamba Monabino. Et je bénis l'homme de Dieu, l'apôtre Kerok, et maman Nadine Kerok Agua, Nzamba Pambola Bino. Mon grand frère Yade Paul Bokoko Kekele Nzamba Pambola Yo. Mon ami Paolo Nzengele Nzambe Apambola Yo. Mon frère Willy Dacosta Nzamba Pambola Yo. Et je bénis la mienne Pamela Mbombo Moussassa Nzamba Pambola Yo. Nabo Sanité Oyanga Moko, ma fille est propre, ma partenaire privée. Chati Mpoi Nzambe pe Aselu Ebele et toi Luana Mutarozi Pangwazate. Je bénis la grande dame Maman Nicole Kanjinga Bisiko Zali Nzambe Apambola yo et Nzambe Apambola Yavali Debralin Yannick Lachwana Zia et Francky partout boza. Lelo bon anniversaire na ma fille Tombongo Delice Chibango. Bye bye. Mais numéro, bah contacter na Vision Plus Télévision. Na Vision Plus Télévision, d'abord, beau s'abonner et belé, na Vision Plus Télévision, na Londres et dans le monde, plus 243 998 122 440. Plus 243 998 122 440. Oui, commentaire exacté, pour comprendre ndenge apôtre Chibango a expliqué biso le lenge nini toko tambola na mokili le lenge nini biso nyonso ba congolais toko vivre ensemble parce que tuti kala kaka na eloko moko bakoko bakufa batikela biso ezande Congo na pesi mbote na ba téléspectateurs nyonso na ba connecté nyonso o bazala branché connecté na Vision Plus Télévision. Place bozali mokili mobimba na pesi mbote na yemoko Newman Masananga moko lekinanga na pesi mbote na famille na place azali to kutani balasima. Ciao.